ingeta la famille, ingeta, bokota, kandenge toyebisaka bino, bokota, matière sur matière, makambo sur makambo, dossier sur dossier, ya somo, ya pasi, surtout pe mawa bandeko nanga, kandenge toyebisaka bino, tambola na yo mokili omona makambo, tambola mokili omona ya somo, tambola mokili omona penza ya pasi pe mawa, tambola mokili omona esengo na bisengo bandeko na ngai. Kolala kolamuka na makambo ya kitoko, kolala kolamuka na makambo ya somo, kolala kolamuka na makambo sur makambo, nzambe na lola, libala bisengo, libala kitoko, libala makambo, libala nde libala, balobi babala kakaka, soki mutu abali, en tout cas toya kobetela ye milolo. Ezalaka bongo toye penza tobeti milolo po nanani ndeko na biso abali, ezalaka bongo pona ko encourager ye, pona ko soutenir ye, surtout moralement ke mutu abali, eza bongo. Kande boyebi chaîne na biso za kisongi bandeko nanga, biso tokendaka toujours et encore kosala kisongi bisika nyonso. Kisongi na biso ezalaka te ke non evandaka na ndako te. Ya batu mosusu evandaka na ndako, omona ata soki baza na masolo ya kobeta bazobanga bakoyoka biso te, batu bakoloba keno biso toza basongere. Me ya biso bandeko nanga eza kisongi moko ezalaka nango ya miso polele, miso penza polele, totongi na biso, totongi tosilisi, tokangi na biso kamera, tokei pe tokepe kovanda, tolie, tolambi, tolali, ezalaka bongo. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Kisongi officielle. Bienvenue na balandi nyonso ya kala, bienvenue na ba o nyonso ya sika. Kanenge toyebisaka bino boyeyi malamu na chaîne na biso. Chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse, chaîne moko ya ba information, chaîne moko ya songi bandeko na ngai. Lelo oyo toyeli bino mariage caché ya nani, ya la patronne Belvi kandi ya Belvi, mwasi nzambe, mituna deja ezalaka ibele, bandeko na ngai batunaka toujours et encore, est-ce que Belvi kandi yango azalaka marié ya solo to ndenge nini, bandeko na ngai nyonso na poasa, moyebi biso songi place evandi, bandeko na ngai boyebi biso toza batu oyo tokendaka koluka o nyonso eza na se ya mai. Mama année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambe, qui mobali esalaka te, pe eza mukie, mama azo sepela te na mbetu, na gavke, elamuki, feti ezongi, ba mama ona ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata okomi na 65 ans, mama okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobaka te, mokulu makasi, tope alalaka te, tozali na solution, na gavker, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovindisa dolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo otungisama mingi, na maladie ya hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, bona bokono ya diabète, AVC, tension, topé, obésité, gavker, gros solution, perte de poids, naturellement, okokota salle de sport, teo, na kisi ya comprimé, pe injection, na gavker, ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan, na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre, na gavker oko sepela. La santé n'a pas de prix. Quand on est sarabino, batte la santé na yo, soki okobate la santé na yo te bande konanga ekozala pasi pe mawa. Ebele ya batu bavanda kana bango ata soki na nzoto na ye azomi yo ka bien te o mona a préféré na ye avanda.
Kovanda, oui, c'est bien, c'est vrai, je n'en disconviens pas, mais ebele abatulelo oyo tromo na ndenge baza kokufa. Ebele abatulelo oyo baza kokufa se kokufa likolo kaka ozoyoka na nzoto na yo ozomiyoka bien te olie okende oluka place nini bakoki kosunga yo oyoka bien mais omona bato mosusu aopréféré na ye avanda yango Gafker ayeli bino basolution ya makasi basolution mpenza ya kitoko ya makambo oyo etali makambo ya santé na biso na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo mokolo ya lelo bazo célébrer anniversaire na bango na yebike boza ebele oyo lelo oyo bozo célébrer anniversaire na bino kande na lobaka toujours et encore ko célébrer anniversaire la famille ezali pamboli ebele ya batu bakufa ebele ya batu bazali susu na biso te mais soki yo de ton côté nzambe azobomba nzambe azobatela en tout cas kumisa nzambe tombola nzambe na système moko ya kitoko yango bandeko nanga kisongi officiel aye penza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer anniversaire na bango. Nos sincères condoléances na bandeko na biso nyonso o bazana matanga bandeko na biso nyonso oyo bakufeli kande tolobaka toujours et encore kokufela kokufa ezalaka nzela ya mutu nyonso la famille yango bandeko nanga toye ko présenter ba sincères condoléances na bandeko nyonso o bakufeli papa bakufeli mama bakufeli yaya tata mwasi mama kulutu noko ka ndenge ezalaka toye penza ko présenter ba sincères condoléances na système pe na ndenge moko ya kitoko. Voilà la famille, toyeli bino lelo oyo makambo ya poutine de l'écriture, la patronne à Belvi kandi ya babelvi mwasi nzambe. Ka ndenge boyebi rimer ezotambola mbutu se mbutu ya koloba teno belvi kandi ba mosusu balobaka o belvi kandi ya balite ba mosusu o belvi kandi ya bala ba mosusu o mataka o kitaka koloba mingi pona belvi kandi avant ya kokotana na mozindo ezalaka toujours bien koloba nanu bolamu moto. En tout cas, coup de chapeau na Belvi Kandi, musala kitoko azosala. Belvi Kandi, c'est une femme forte, une femme battante. Aza mwasi moko azo travailler makasi, pas seulement pour elle-même, mais pour la société. Nanzela kaya ba film na ye, il y a de ses papas oyo lelo oyo bakomi à mesure. Ya kofutela bana na bango mbongo wa classe, ya koliesa bana, ya kofutela penda kona place ya malunga. Biso moko tomonaki awa na interview ndeko na biso Amis asalaki pona mama Ida bandai kolela azoloba teno azozanga ta $20 akofutaka ndako mais soki botali ba acteur na ba actrice oyo bajwaka epa ya Belvi Kandi bokomona ndenge nini bazongala omona tako elateli na bango soki botamboli pe kande totalaka ba télé-réalité vous allez bien sûr comprendre que non Belvi Kandi na ndenge bato bazo travailler pa na ye azotika bango te bazozwa ka mwa salaire ya malonga mwa mode de vie na bango échanger bato openza basala pa ya Belvi mwa mode na bango de vie eye ko changer na bandako bakomi ko fute la place moko ya malonga na kolia bakomi kolia en tout cas biloko moko ya malonga. Coup de chapeau à cette femme yango nga na lobaka toujours ezalaka bien koya ko encourager bato o bazo travailler dur ezalaka toujours bien koya ko encourager bato oyo bazo sala que Congo na biso ekende liboso ezalaka toujours bien koya ko encourager bato oyo bazo sala que il y a de ces personnes bakolala lisusu nzala te bakolia ata moi quelque chose bato wana bazalaka toujours bato oyo il faut biso ba congolais to yaka ko encourager bango na ndenge moko pe na système moko ya kitoko. C'est vrai lelo oyo lankilelo oyo Belvi Kandi afingami makasi sur les réseaux sociaux bato bafinga kaye bato bafinga kaye ngana lobaka toujours mutu oyo azana étoile ce qui est normal akozala na bitumba mutu oyo azalaka na étoile te akotikala na ye kozala na bitumba te mais mutu oyo penza azalaka na étoile c'est tout à fait normal bato baya kofinga bato baya kobundisa ye mais mutu oyo azana étoile te bakoya kobundisa yo pona nini bakoluka nini na kati na yo. Alors yango na ye ko sensibiliser famille libota de partout au boolanda kisongi officiel en tout cas famille libota de partout
Bo soutenir cette femme, bo soutenir Belvi Kandi. Na ba prière par votre façon ya okenda akota la ba vidéo na ye ba film ya sika o ezobimaka. C'est une façon ya ko pousser ye à continuer na musala. Mais ce qui visibilité et kozala ya makasité et kobanda ko décourager ye et kobanda ko sala que non akomi komi tout na mille et une question. Est-ce que c'est comme si batu ba o sepelate na makambo o na o sala et kozala bongo. Mais ceux qui vont soutenir ye à 100% et kobanda pe saka ye courage. Attends ceux qui batu ba ye ba fingi ye de son côté avant d'y alobite. Il y a de ces personnes qui m'aiment. Il y a de ces personnes qui me considèrent. Il y a de ces personnes oyo bazelaka musala o na salaka. C'est comme ça. Alors je vous encourage ya kokende surtout et encore ko soutenir Belvi Kandi la patrona na ndenge moko ya malamu. Voilà la famille, lelo oyo toyeli bino masolo ya Belvi Kandi, toyeli bino makambo ya Belvi Kandi, la patrona mwasi nzambe. Bande konanga mituna deja eza ebele po na makambo ya libala ya Belvi Kandi. To mona ki biso nyonso awa, mama na biso Teresia ayaki kobimisa keno Belvi Kandi azalaka deuxième femme, Belvi Kandi abala, makambo ebele alobaki yango na CC ya Kanda. Alobaki yango penza na CC ya Kanda ebele ya bato d'ailleurs bazwaki sujet wana bakomaki kofinga kosabola Belvi Kandi sur les réseaux sociaux. Pourquoi abala mobala bato e mataka ikitaka. Voilà. Lelo o bande konanga to taki kolanda mo ba interview ya tonton na biso tonton da Costa. Tonton da Costa oyo ajwaka epa ya Belvi Kandi. Bazaki na problème na mams mais baye ko régler ba situation na bango baye ko régler ba problème na bango lelo oyo tonton da Costa azongi pe na SB bakomi pe ko travailler lisusu na SB. Alors na interview ya tonton da Costa ba invitaki ye chez Vincent Chilouz kuna nde akendaki batunaki ye mutuna concernant soki Belvi Kandi azalaka marié. Tonton na biso da Costa ayaki kopesa moi ba confirmation na ye que non c'est vrai Belvi Kandi azalaka marié. Belvi Kandi azalaka marié. Bande konanga déjà bomonaka Belvi Kandi par sa façon d'être. Moni mwasi oyo aza mwasi ya libala. Azalaka te lokola mwasi oyo nano abali te. Dans quel sens? Mwasi oyo nano abali te azalaka na ba laisser aller ya makasi. Akoki kolata ndenge alingi. Akoki kokende ndenge alingi, akoki kosala ba tour du monde ndenge alingi. Mais une femme mariée dépend de son mari. Akoki kokende kosala moi ba séjour na ye quelque part ayebi ke naza na mobali. Donc ba séjour na ngai akoki ko dépasser 2 mois te. Naza na mobali oyo il faut na zonga na ya ko joa soin na ye. Ezalaka bongo. Belvi lelo mariée, c'est une femme mariée. Yango bomonaka ata o abima na ba réseaux sociaux aya ko répondre azalaka na temps wana te. Pourquoi? Parce que mobala ko permettre yete batu oyo mobali na ye ka ndenge bino nyoso boyebi papa Dani yende mobali yende mobali ezala aza deuxième femme na libala esali nini. Salomon abala basi combien dans la vie la famille na yebisa bino je n'encourage pas polygamie makambo polygamie na encourage kango te. Mais eza na bato mosusu nzambe akela bango bongo. Parce que nenge toza boye na Belvi Kandi poutine de l'écriture toyebi ke mibali ebele babandai kolinga ye. Mibali oyo kutu baza na mbongo koleka ta mobali oyo aza na ye lelo. Balinga ye balela ye. Mais aboya bango motema eponi kaka oyo aza na ye. Eza bongo. Et moyen bosala autrement ezalaka te. Voyez bosala autrement ezalaka te. Ezabo soki motema si eponi nango. La plupart de personnes bakoya kotuna biso alors pourquoi akendai kobala na kunzu. Il y a de ces personnes o balinga kosala makambo na bango dans les secrets. Déjà internet soki ezana mutu o bafinga pas possible sur les réseaux sociaux c'est Belvi Kandi. Ezala bolamu nyonso asalela batu. Mais na suka bato balingaka baya kofinga ye po bazwa visibilité. Na pesa exemple kaka ya Jérémy Chabani. Totikala koyeba Jérémy Chabani te. Toye koyeba Jérémy Chabani na mukongo ya Belvi Kandi.
Belvi kandi akomaki kotombola musala ya Jérémie Chabani wana. Atombola musala ya Jérémie Chabani. Nani ayebaki Jérémie Chabani? Mutu moko te atikala koyeba Jérémie Chabani. Et après, tango Jérémie Chabani akomi koyebana na famille Libota, nde sikoyo eye kosala que Jérémie akomi kosala mwa bagag na ya fongoli mwa chaîne na ye. Au début là, c'était pas facile. Aye kofongola chaîne ma muke akomi komata. Batu o babando tala ye mingi, c'était la famille Libota. Famille Libota nde babande kotala Jérémie Chabani wana. À un moment donné, batu baye kopesa ye conseil balobi soki olingi ozala na visibilité ya makasi, yo banda kosala bagag bengisa batu nyonso ezalaka batu ya famille Libota te, bengisaka batu ba comédien nyonso. Eza ba stratégie o to mona lelo na ba chaîne ebele ya YouTube o ba osala ba filme. Bazo bengisaka batu nyonso, ba o nyonso ba jouaka o na SB, o na famille Libota, ba komi ko bengisa bango pona visibilité, ba yebi ke batu wana baza pe na ba fan na bango. Sko lelo oyo Jérémie Chabani akomi kozwa mwa visibilité, bo mona ba jeton komi ko bwakela Belvi kandi. Ezo salaka pasi penza ya makasi yango bo mona ba makambo mosusu Belvi kandi azo préféré asala ba makambo na ye na kunzu. A préféré abala na kunzu. Pourquoi? Parce que ba Congolais musala na bango ezalaka koloba. Ata soki mutu ayebi parcours na yote, mutu ayebi vérité ya vie na yote, mutu ayebi vie na yote, mais akolinga aya kosabola, akolinga aya koloba oyo kutu atikala koyeba te. Ezo salaka pasi. En tout cas, coup de chapeau à toi, Madame Belvi Kandila, patronne à poutine de l'écriture. En tout cas, boyende zalaka. Bala na yo, vanda na yo nanda kwa libala, vanda na yo na mobali na yo. O nyonso ngokile koloba. Musala na bango zalaka koloba. Surtout ba l'échec. Ngana lobaka toujours ba l'échec. Batu oyo bazwa te. Batu oyo batikala na kindumba. Bango nde bayaka batu liboso koya koloba oyo biloba loba. Bazalaka bongo. Batu oyo ba meka bakota na bandako banganga batikala kozwa libala te. Na ba comédien wana ba mama mikolo. Toyebi bango bakota na bandako banganga combien? Batikala kozwa libala te. Batikala kozwa libala te. Bakenda na bandako ya banganga basala ba comédien oyo bazwa ba succès. Mais succès ya malonga batikala kozwa ngote. Batikala pe kozwa libala te. Bazali lelo o bakomi kobima na bana mike. Mais soki bamoni lelo Belvi ya bali boya na bakanda pona koloba sur les réseaux sociaux que non emataki ekitaki ezaka pasi. En tout cas c'est pela na yo na libala ezalaka bien ngana lobaka toujours je suis une femme mariée na yebi bisengo o eza na kati ya libala eza bien ezopesa yo tranquillité de l'esprit to lobango mutu na mutu akoti kopesa définition soki lelo omoni ata mwasi moko boye aye azoloba epai na yo nga kutu mobali na nga sala boye nga kutu boye mais tuna ye comment ça fait-il que ti lelo ozalaka na ndako ya libala obimaka te eza nini? Mais soki omoni ke na ndako ya libala wana ezosimba te bima akotikala koyebisa kopesa yo réponse te ke non nazobimaka te mpona boye te parce que ayebi ke na ndako ya libala bisengo ezalaka tranquillité ezalaka surtout soki okutani na mwasi ya bien okutani na mobali ya bien mobali oyo nzabe apona pona yo en tout cas okosepela na yo ovanda na yo na ndako ya libala ezala emata ezala ekita okovanda na yo yango toye kopesa pe ba encouragement na poutine de l'écriture vanda na yo na libala na yo batu bafinga batu bachola l'essentiel obali oza femme mariée o balbala ki légitimement ezaki te batiaki yo zemi te batikala kotia yo zemi te mais babala yo babala yo bamosusu libala ezoya na nzela na bango te yango bazoyokaka bakanda penza ya makasi ezosala pasi lelo oyo toya kovanda kabo toya komona bordure mosusu oyo Jérémie Chabani aye kotutela Belvi alobi vomie koliesa bana na ndako na yo ya ndako kekende koliesa bapaya pona nini parce que Belvi kandi a invitaki Delta akisi na ezalaka nani de côté na nani mosusu Amélie a invitaki bango pona showbiz na ye mais Jérémie zala mobali zala penza mobali
ekozala malamu. Moni succès bakendaka nango mbangu te. Ebele ya bato bamata lelo o baza na se. Rappelle-toi na place outa. Omoni Nzambe abombelaka biso futur. Tomonaka présent na biso, mais tomonaka lobi na biso te. Batu o bakima mbangu bakanisa ke biso nde tokokoma bato ya liboso, batikala kokoma bato ya liboso te. Batikala kokoma bato ya liboso te. Batikala kokoma bato ya liboso te. Basuka na nzela. Alors nasengi na yo penza zala mobali yo na belle vie olongwa epa ya belle vie. Ka ndenge osala bagage na yo sala musala na yo ba filme na yo oyo komi ko sala ba filme na yo. Moni batu o bazolandaka yo sima baliza wana lelo o soki okwei batu wana nyonso zomemaka na ba Dubai yeba ke batu wana nyonso bakokima yo, batu wana nyonso bakobando bwakelaka yo ba jeton ezalaka bongo. Omoni adage lobaka tout se paye ici-bas ezalaka adage mongo ya solo. Alors salela ke mobali na yo sala musala na yo. Ozana besoin ya kobwakela bato ba jeton te. Ozana besoin ya koya kosala ba chantage te. Mais sala ka musala na yo c'est tout. Bato balanda yo. Succès oyo combien ya bato oyo toyebi na mboka oyo bazalaki na ba succès lelo bazalaka lisusu na succès batikala kozala na succès te. Alors zala mayele ozala biloba loba teke neti mwasi mubasi nde bazalaka na biloba loba baliza wana zaki pire camarade ya belle vie. Lelo o soki akomi kobwaka ba jeton toza kakawa lobi kuna koshanjaka maloba toza kakawa akoshanjaka maloba. Mais yo kotikala na soni salela ki mobali na yo soki lelo Nzambe apesi yo succès. Gloire au Seigneur, c'est pas na succès on Nzambe apesi yo. Mais ezala succès te que non, ezala ba chantage oya kokola ki sa belle vie que non, tu peux tout. Non. Eko sunga yo te pe eko mema yo bisika moko te. Eza bongo. Eza ka message na linga ki na pesa yo. Bye bye la famille et à la prochaine.